Bandeko mbote ya mingi na bana ne Congo na mokili mumapa bozali. Bandeko merci na ba oyo ba tindlinga ba message, ba tindlinga ba video, message na bino ekomi ba oyo ba pesi ngai toli, ba lobi ke mutu na landa lau voaten lele. Foku voete ko ngediaka se lau bandeko na yoki nyusu to bolobi ba toli na bana ya mboka bazali ba visike nima oyo tuto sololi oyo ezali ke ba action bandeko merci toujours patrie ko défendre yango et puis il faut makila etangaka pona patrie moto oyo akoki ko sacrifier makila te ako sacrifier vie na ye pona patrie te aza mwana ya mboka wana te. Vraiment merci na ba conseil nyonso na ba oyo tu bakoki ko se sacrifier bako pesa makila pona mboka na sengi bino merci parce que ngai nazali prêt ya kokufa makila etanga pona Angola. Donc na kosala nyonso même pendaison na kozwa soki na kokufa na babale na kokufa soki bakobwaka ngai bale na lia ngai mais soki sima na ngai na yebi ke Angola ekumbu disidi sala na kenanga koko na nga mobali kombo na Kiamena alobaki na ngai kolusala vovoka di tomeneko di muangana abikemena kolusala voka di tomeneko di muangana azai ko parler nga sirangola nasana ibele oyo koko alobaki bandeko ndeko wana atilenga video mutali boso bilanga mutaki menes ko landi tenga bini bilanga po makwala ngabi makwala ko masake na ngabo abi akate na koseka ngabi na comprendre tabila makwala ngabi me makwala mbisi ya maite abilanga zelana tin long video tanga limboli na comprendre ayipteke yaza makwala ngana za Kiamena bandeko bo limboli la ye Kiamena vo Kiamena elobi nini bandeko tola nanano oyo on a zana on a bombeli bino lelo comme ça tokokende malembe parce que makambo oyo namoni bato mususu bazo comprendre te nini balingi na mokili bizi babe nzingu kokemena mokili Eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. Mais nada. A cooperação comigo não é fácil. Não é. A cooperação comigo não é fácil. Não é fácil. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos. Depois eu não sei onde ficam os outros, deviam ficar nas suas terras. Nas suas terras, pá. Queremos que o angolano seja mais valorizado do que antes. Um amigo não pode fazer por ti aquilo que você pode fazer você mesmo para ti e para tua família. A mensagem está bem clara. J'espère que bandeko nangai bolandi message oyo. Nachela bino message ya mibale. Bandeko message ya mibale yango oyo bolanda yango malamu parce que bato mususu bazo comprendre te ke ngai nazali bisike nima. Bolanda. Na bandela yango makwala landa kavenga dieto londa ena songo lise bande kuna ngai
boyebisa mbisi yaza na mai lokola ye amoni ke azwa charge ya Angola aza mbisi na telemi na singa na ndobo comme ça à comprendre que non bon tango ekoki bandeko nalingi kaka napesa mwa eyano na oyo ndeko oyo mwasi alobaki na video botindeli ngai makambo tu tosololi bandeko na ngai tokomisela ye message makwala omoni nga ndenge naza boye jamais na vi na ngai nazwa telefone nabenga mutu nabana kofinga mutu ke yo boye tonasala ba telefone anonyme ya kofinga mutu na batama jamais na vi na nga nasala yango et jamais na kosala yango makwala soki ngai nazwaki telefone nabenga yo fourmi oza na misuni te oza na mikuwa te nayebi soki nzambe asala yo ndenge nini yo ozali kifuete ete ngai nazwa telefone nabenga yo nase cache me nakose cache na nini na vi na ngai nasala yango te nakotikala kosalaka yango jamais soki nga nazwaki telefone nabenga yo nzambe na mokili alongola nga aboma nga lobi nakoma te soki ngai kiamena nazwaki telefone nabenga yo me babezi boza kolunga bosala ndeko na ngai tika nayebisa yo ndeko mwasi omoni kongo dia totila sengo ke nene votadi dia nene zita dini nanga zita zita dia kongo dia totila ngeye kulenda dioko kulenda dio nangu nako zita dia kongo dia totila kulenda dioko sengo ke nene tadi dia nene zita dio kulenda dioko makwala kongo dia totila ezali ebende ya munene to libanga ya kabakata kilo wana okoka kotomba okoka kosimba yango to okoka kosupporter charge wana te kilo wana kilo ya ebende wana to libanga ya kongo dia totila okoka yango te ndeko ya mwasi yango yo obimi olobike kilo ya libanga ya kongo dia totila yo kokoka yango liwa ekolanda yo liwa eza na nzela mpona yo bandeko botali ba video bomoni ba video wana abimi po afinga nga kizenga yeke ngai na benga ki soki na butu soki na nini na age oya ngai na benga ye makwala olingi osala base olingi video o nasali ya suka nasali ne surtout na kolobango awa et plus jamais na koloba na répondre yo to na loba siri yo na ko parler mingi siri Angola ngana za patriote angolais na yoki yo o corriger ngai o te bobard non na lobaki bobage na lobaki bobarte na koma na difficulté ya langue soki nazali koloba omoni ngai na baka français parce que na tangi na Congo na lobaka portugais na lobaka espagnol na lobaka anglais et lelo oyo na koma na ba difficulté ya mingi soki nazoba na batu omona kaka ba terme mususu ezalaka portugais ezalaka anglais batu nanga olobi nini yango donc nasi na bunda na nango nasala ba effort na se maîtriser na na contrôle tant nazoloba mais comment impossible pour nanga et ne comprendre que non vi nanga et comment bongo soki nazoloba donc nazalaka tam so na mo wana nazoba portugais mo wana na français pe ezali mais soki kaka na ba préfixe be na ba suffixe allez na utiliser suffixe ya
ya portugais bien que n'utiliser terme mais ekoma koya bongo na koloba na nga même lingala kaka oyo donc soki so bato baza na Congo okomona bato nga oyo elobi nini donc ekoma elobeli na nga nakoki kochange yango te ndeko mwasi je doute fort que yo ntango olongwaki Congo otangaki je doute fort ntango yo ozokorige nga ke no okosoli te bakosolaka soki moto akosoli neti sikoyo namelaki mai ndenge nazoloba boye soki nako interrompre moke oyo nazoloba nakosenga peut-être sori tipo nakosoli nameli mai na bisori mais soki yango te soki okosoli okoki kokontinue na yo mama namoni ke olingaki o apprendre nga kuna nakokende te mama parce que naza tellement civilisé koleka yo mama nalinga nalakisa yo verre ya mai na verre ya vin na verre ya champagne na verre ya whisky na verre ya cognac na verre ya cocktail na verre to mama nayebiki na ndako no eza te parce que soki ezalaka live nanga nasengaki no kende zwa verre ya whisky bimisila ngai zwa verre ya cognac bimisila ngai bimisila nga vin ya cocktail bimisila nga verre ya mai olingi okoka te dayeti na passa chez toi à la maison donc maman oza na retard nayebi ke faut kaka basi oyo balekaki na ngai bapesa yo ba information na ngai bayebisa yo vie oyo yanga donc ngai na yo toza na ekart ya monene nayoka na ngaki no ozalaki koteka nzoto na boulevard mama weza ba vie privée na yo nalingi kokota yango te donc vraiment naza mpenza intéressé na yango te nalingi kaka na répondre yo mama ngai jamais nakobenga naloba soki parce que makambo yango mpo obengaki yo olobaki yango te donc jamais moi je le ferai esika wana toyokani sikoyo nalingi nalimbolela yo charge oyo olingi ozwa omoni mwana mobali wana aza leki mpa na ngai nazali ceinture noire 4e dan na judo 3e dan na taekwondo donc nasali judo plus de 40 ans donc sikoyo kutu nasala so taekwondo te natikala kaka na judo parce que taekwondo c'est ba force mino filo mino ba âge na biso nakoma ko préférer kaka judo et puis judo nasala yango pe mingi te nakoma kaka kokende mpona kogarde nzoto ba technique na bungisa yango te kogarde souffle nasalaka ba compétition te nasalaka so doki tout natika taekwondo natika mais judo toujours de temps à autre une fois 2 fois par mois mpona kogarde flexibilité ya nzoto soki tolongoli wana omoni ngai nabimisaka milinga na mutu te ngai nabinisaka bato te ndenge esalaka fumu mbanza kabo kimboteki ya kombota mutu ngai natalaka loboko te natala yo mutu ndenge esalaka machine de guerre pangi mbizi ngenda kofinga mumu tuna machine kangala machine de guerre tuna ye loba muzombo wana eske aza makasi na permettre yo benga kangala machine de guerre tuna ye loba muzombo wana zwa video nga lakisa ye loba muzombo wana akopesa kombo nanga ayibiso etela wana ndeko nanga mama soki na longoli masano nayebiso ke na bimaka milinga na mutu te nabinisaka bato te ndenge esalaka fumu mbanza kabo me ngai nabimaka na nzoto olandi nga mama mama moni ntango nalobaka mingi na parabole donc ntango nalobaki ezalaki ya parabole ke non na oyo ye asali fozala pini mama soki yongo sala nga défi omoni Antonio na mama soki nasimbi ye mama nayebisi yo kobetama na ye akolongola bilamba apesi ngai na ke nango mpona koparle yo force oyo ngai naza nango soki nakosi yo mama nasali yo défi tuna bato ya Angleterre oki mutu esika asala mpona makasi mutu na tunaka bato ya Angleterre
ba wa yebi nga kati to tuna kaka na machine ba ke no muzombo na pesa azana makasi mangana za mbengo na bazombo ngana zali biso bazombo ko ndenge tolobaga mama foti na yote mama olingi osala base o mekanga mama omoni Anthony wana oye asali soki ba tchengai na opesa opinion na ngai je leur dirais que il faut l'exécuter donc opinion finale na ngai yango wana donc il faut l'exécuter tika sikoyo na limbola oyo ye alobaki parce que bino ba congolais bozo kota makambo ya Angola sangi boyeba yango bana ne Congo kuna nzaya mvimba lulemvu kama iboba ito baba bo ye sasula ito masasula esikitsasa abakusa mabobele ndio na nleke Antonio voko nzambi ba libota na ye bas babengi ye ndinda zeli plus que zoba plus que umburu yo zokota makambo ya Angola obilo boyibite mama itali bino te mama makambo leki wana lobaki libota na lingi na limbolo yango parce que même pe ba angolais monsieur qui comprend ba comprendre bango te na nandi ba interview mususu bamusu bazokota mama tika na limbolo la yo makwala mbisi landanga mwana mobali wana lobi mama oyo ya bota ye ayebaki ndenge ya kokata basuki na ye asema pekate na basuki na ye asema kolo alobi tangu mama na ye aboti ye ayebaki ndenge ya kobongisa se ya makolo na ye te tangu ye abimaki na se ya makolo na ye atikaki na potopoto kuna na se bapotopoto wana po mama na ye amibongisa malamu bakongole nde bayaki kolakisa mama na ye mama na ye azalaki na baloto ntango baboti ye bakongole nde baye kopesa mama na ye crème po baloto ya ntoto wana esila me biso tobotama na Congo tokuti baloto na Congo ntango baboti biso tokuti yango na Congo mama makambo mwana mobali wana lobi siko na limbolili yango comprendre yango bien donc ye a généraliser ba parole na ye pour na peuple Angola donc mama ki pamvita oyo bauti na libota ya nzinga nku ayebaki kolata panu te liputa ayebaki te azalaki congolaise aya kolakisa ye mama Kipamvita ne mvunda na Italie ne mvunda oyo batindaki akuta na pape akufi na Italie mwana ya roi soki okei okuti ye epai batie ye asimbi na kombo na ye na liputa na se ya lipeka na ye pardon na nzoto na ye ozala ntuli ya nzoto na ye zoba wana alobike Congolais muta utaki na Kisasa aye kopesa liputa na nimvunda apesi liputa na mama Kipamvita apesi baputa na Netsaku incroyable ça incroyable mama parce que grandeur ya makambo ebozo comprendre yango te tala mama tika na loba na yo tika na loba na yo omoni soki grandeur oyo comprendre yango te makambo mwana wana lobi explication oyo nga na pesi pona ko faire comprendre yo zoba ya mbisi oyebi te makambo zokota eza na grandeur nini mama makambo mwana mobali wana lobi kamonoko tumbuki yani una Kongo dia totila udi tuka mama oye alobi
ezali liseki te, ezali bezi te ye alobi. Alobi rien de concret oyo exista na Angola. Na moni bato ba yeba koti basako mama tu mama ndeko wana azana liwa na ndimite kiye akuumela lisusu. Na oyo alobi etumbuki yani kamonoko etumbuki yani kuna Kongo die totela awaze etumbuki yani emono saso le kaka etumba kambe yatu na limbo leli yango ndenge elobamelaki na motema na ye na utiliser kombo ya mama na ye pour faire comprendre bino parce que ye alobaki basi oya biso donc y compris na mama na ye donc azalaki kolobela mama oya boti ye basi ya Congo oyo bazali bandeko na ye Congo Kinshasa neti yo makwala ozali ndeko na ye yo soki pe obota oza mwana mwasi na yebite c'est na yo déjà yo ezalaka propre yo mtu bindeko sokolo parce que bino ba congolais et pas ye Antonio auta na bino yangwana ye abimaki po akumisa bino mais biso pa to uta tozalaka bongo te bino bolakisi biso Antonio oyo yo olobaki soki ezali esengo osali na Kongo de tete na Kongo de totela ozinga bombengo ebakisama likolo na yo esengo ezala amitié na yo na ba Congolais ya Kinshasa ekola mais soki bongo te oyo lobaki ezalaki po finga libota na yo na basi ya Angola soko ozali conscient que o lobaki o créer ki yango yo moko bozoba na yo o vivre tondima yo etumbu na yo ngai te ekouta na Congo dia totela parce que oyo lobi ekomi ekoti na mitema na bango libota na yo ebimaki elobi na yo oyo lobi ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et que ça n'existera jamais parce que mokili et c'est ça la magie déjà. Maman, j'espère que nous allons éclaircir yango. Maman, base oyo zo linga osala na kombo nanga eko salema te. Maman, na ko répondre yo sikoyo. Na sololi na batu ba bengi ngai mama na ko pesa yo temps osala ka ba base o finga kanga oloba ndenge yo lingi koloba nga na ko répondre yo te. Na ko répondre yo susu jamais. Mais biso ba singa ba makambo contact ko tala mokili mobimba. Pona ko lakisa yo ke yo okokundama. Soki na poison te mbele kokota yo na nzoto. Soki mbele kokota yo te masasi kozwa yo partout yo zali na mokili. Parce que bangolé oyo moni ozali likolo na bango bakolia yo. Mama nako répondaka yo jamais. Mais tokozala sima na yo na ebisi yo soki poison te mbeli kokota na nzoto. Soki mbeli te masasi kobeta yo na nzoto. Ngai nako répondaka yo jamais. Mais sala base na yo finga nga ndenge yo lingi mais ozali inférieur na nga. Basi ona bangana bango bateka banzoto na ville te. Mama nalakisa yo likambo ya muke. Mama tala mboka oyo zo fingila bato. Mwaite meme ngoina na utsango na association. Tala mboka oyo yo ozali ko fingila bato. Mboka oyo yo outa ozali ko fingila bato. Yo mboka oyo outa oyo yo ozali ko fingila biso po yo ose comparer na biso. Pobo ya poto il faut bokene Angola pobo ya poto mais kaka bino boleki bato bino bozali soki danger kaka bino to lobate bino kaka bolobi soki to parler angolais yo tomboki oyo ya lobi au lieu yo yoka o analyser o discerner oh
Mais est-ce que ça c'est vrai? Oya lobby te olingi osala base osala bambongo. Mama mwana mobali wana ba manevre tout oya sali alo bali kambo ya wambo alo mama moto moko alandi pour makambo on a compris que a comprendre gravité ya makambo ya lobby te na limboli lili yango lelo pour a comprendre yango. Lokola mama na ye azalaki solo azoko kata basuki malamu te na sema kola solo malamu te tango ya bota mi mama na poto na sema makolo yo camarade na ye makwala mutu bosungaki ba para na ye mama esengo na bino a garder amitié wana na yo na ye mais na biso na Congo e konda tote la place na ye ezali susu te ndenge na pesi yo na opinion na ba opinion ya arabe soki yo o trahir patrie faut ko boma yo faut kufa ngai pona ngai tina ya vivre eza susu te faut ko longola ye aleka et ndenge na ebili tradition Congo message oya ye soki komi na mitema ya mikolo parce que bako comprendre oya lobi na ebi azana yebembe tana yeko mokuse ndenge na ebili yango na tradition Congo mama lokola yo ozui charge ya bangolais soit les bazom biso ba Congo ya Angola parce que tozo ko pesa ba histoire ngai na sala ka effort na sala ka ba recherche na pesa ba histoire oyo ezali caché ngai na parla ka sur tradition Congo ngai na yaka na ba proverbe tamusu ko limbolo yango tozo parler ngai moko tango na uti Congo nazaki na comportement congolais tango na komi na Angola na kuti makamususu na moni oh peuple angolais avaka ndenge mususu zela muke mama ba réponse mike na pesi yo mama oyo ba makambo oyo zolobama ngai te mutu na lobi ezali landa oyo ndeko na yo oyo ndeko na yo mutazoloba na tamboli naza kotala minda partout okoko roule oza na fare te nazomituna ere wana nazoroule eza 20h30 yango nazotuna talonge depuis 19h ti 20h oyo nyonso toza na ngola na Rwanda nalingi nayeba kisi nini bango basala mpo Rwanda ekoma boye justement être sérieux oyo bozomona oyo nazobaluka nazokende ti na cité pona koloba kaka naza na gombe na bango te Rwanda asali bagombe ebele baza na gombe moko te basali bagombe ebele la capacité managériale le leadership la vision le sérieux le respect à ma texte a produit la ville de Luanda que vous voyez là l'éclairage public partout ndenge bozomona wana partout eza na place moko te partout okoleka okuta yango et ça j'ai aimé bravo na maman je pense que ba réponse na ngai na pesi yo eza suffisante pour okende susu musika te mama na nyonso oyo ozalaki nango na pesi yo ba réponse na ngai oyoki yango Pangiama Edmundu ye apesaki ngai lisolo ya Singangola na damba aza mulatu me soki azoloba kikongo boyoki ye Pangieto Leonardo Nzoluvonda tomene landa Pangiama Vako King Vako kimbote kya kupangiama mukiese ngini nanga Manu Ngombo Masivi Boba Diagago toko landa ye ti na mokila longwa alingazwa charge ya Angola na mutu na ye okomona kilo na yango likambo oyo ya bangoli ya bakongo etali biso me bolingi bokota kila mongo kotela yango ezoyebana te c'est la jalousie pasi ekoma kosala bino. Mais laisse-moi vous dire une chose. Chance au bino bozui Angola, na Angola ezali berere to salaki biso ba Congo ya Angola to zongaki, tant to zongi, to zali ko ndima bino ntaki ba frère. Yango lelo oyo bobimisi mapapu contre biso. Bakatange o bakotaki. Bazali ko jouer rôle munene na Angola.
ya kobundisa biso na kati ya mabele na biso. Bino oyo boleki mingi bozobima na travers Angola, c'est grâce au Katange baluba oyo baza sima. Leki wana biki no tobanga ba Santomé te tobanga ba Santomé te tobanga ekolo moko te parce que ba angolais ya biso. Angola ezali tanki moko ya mai. Toyebisi bino tokopanza tanki wana. Makwala. Soki prophète on a lobby que no tokopanza tanki wana soko comprendre yango te luka ba mikolo ba limbolela yo. Tokopanza tanki wana ya mai. Oya bato bazo contrôler Angola, y compris bato bazo voyager, o bazo leka, o ba Katange, o ba Santomé, tokopanza tanki wana. Mama tozo bongama. Mama ko bongama na biso eza lokolo ya bino te. Mama na yebisi yo mbele kozwa yo. Masase kozwa yo, poison kozwa yo, pa yo zali. Na ko répondaka yo susu jamais. Mais mokoli ko salema na ko parler en proverbe. Na bali kino kuna to komi. Mama tanki wana toko panza mai, toko panza tanki mai ko sopana. Toko mona nyama moko. Suite wa nyama wana na tikeli yo e pa bino bovandi bo solola. Mama mokolo oyo bino boko décider guerre. Que bobo mabangolo ni surtout na Congo. Toko sala de même na Angola. Bongo toko ya na Congo ko bibembe na biso bino boko bomba. Mais bino pe boya na Angola ko ya bino bibembe. Parce que mama yango posa na yo na suki wana mama sala effort na ba base opesa ordre na Congo bobo mabangole bazakuna. Bongo biso toko bomba o baza na Angola. Mais toko traverser ya ko récupérer bibembe na biso. Suite maman na tikelio. À la prochaine.